UDPS viva! Viva! Ezali biso quelques noyaux ya ba président parlementaire debout. Il y a UDPS Tshisekedi. Ngai doyen fidèle moko ya ba doyen ya ba parlementaire debout, collègue ya secrétaire général Augustin Kabuya mwana Bute. Nde tozui maloba lelo ya liboso totondi Nzambe tata et puis topesi merci mingi na mokonza mboka Félix Tshisekedi Tshilombo Fati Beton na confiance oya pesi biso ba membre pe ba combattant UDPS a valoriser biso ala kisiki UDPS ali bato batonda na mayele bato ya bwanya wana nomele biso mokonzi na biso UDPS secrétaire général Augustin Kabuya mwana Bute lokola informateur par rapport à Espérance Azanango oya sa sali ebele po yende mtasalaka makambo ya Genval basalaka bangona maître Peter Kazadi pona ko mobiliser ba opposant nyonso vu cette espérance na gestion na ya parti nde mokonzi mboka pesi mandat wana to sepeli mingi yango toza kosenga na yo CG na biso to pesi yo bravo la kisa sagesse na yo pona honneur na biso ba collègue no ba parlementaire debout o to telemi lelo ya ko ba mingi te salamu malamu zamba pambola yo merci beaucoup. UDPS viva! Viva! Awa tozali kolobela na compte ya Changu. C'est le doyen président Titi. Tozali koloba boye. Tozali ko remercier secrétaire général Augustin Kabuya. Na effort nyonso tu oyo azali kosala. Pe tozali pe ko mettre en garde na ba faussaire de troubles oyo bazali koya na kati ya UDPS. Koloba ba makambo oyo ya lukuta. Oyo bazali koya po babundisa secrétaire général Augustin Kabuya. Oyo tozali ko benga e pasola. Panzanzela fati ale. Yangwana biso na Changu. Tozali ko soutenir chef de l'État, tozali ko soutenir Augustin Kabuya. Mutu nyonso tu oyo azali koya. Oyo nyonso tu azali ko bundisa secrétaire général oyo tozali ko benga F16. Oyo tozali ko loba Panzanzela fati aleka. Yango tolobi ke oyo nyonso tu akotelemela secrétaire général biso to ko benga na yande. Yango na ke no tozali ko mettre en garde na wampanga. Yo toyebi ke no ozali mutu moko oyo ya lukuta. Obandaki kozwa mbongo ya batu mais lelo oyo okomi koya ke kokosa toujours ba combattant pour ete oya kotika la secrétaire général yeba ete ozali na lukuta to kotika la jamais ko soutenir ata muke te ozali ndoki mune ozali ata na histoire ya UDPS te UDPS viva tozali ko soutenir Augustin Kabuya Tshilumba. UDPS viva! Viva! Les parlementaires debout viva! Viva! Biso awa toza ba président ya ba parlement debout. Toye pona ko soutenir moko oyo na kati na biso na kombo ya Augustin Kabuya. Augustin Kabuya mwana Bute Tshingoma. La confiance du chef de l'État. La confiance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tolobi na boye. Na ba faiseur de troubles. Tozo mettre en garde Wampang. Très bien. Tozo mettre en garde Paul Tshilumbu. Paul Tshilumbu Keba. UDPS eza kop na bino te. Boko misa parti e koma kop na bino te. Oyo bino bozo sala wana pona ko déstabiliser parti, bo pesa banguna ba porte na ba fenêtre bo fongola bango ba kota na parti. Boko kutana na biso na nzela na bino. Oyo nyonso tu à continuer na désordre na kati ya UDPS. Pour cette fois-ci, tous les présidents des parlementaires debout, tokobare bino route en désordre. Alors, tosengi boye. Awa tozo féliciter chef de l'État. Pour la confiance na ye apesi na Augustin Kabuya. En tant qu'informateur, pour na ko identifier majorité na kati ya parlement. Eza pambate chef de l'État apesi Augustin Kabuya confiance oyo pona identification ya majorité eza partir ya confiance na musala Augustin Kabuya sali na kati ya UDPS. Très bien, bien parlé. Oyo azoloba ke Kabuya za incompétent. Ce qui azalaki incompétent, est-ce que chef de l'État ko pese confiance oyo? Jamais. Kabuya bino bolobi que non akokaka aza rassembleur te. Mais chef de l'État tango atindi en tant qu'informateur, c'est pour vous dire c'est un grand rassembleur. Très bien. Alors, beaucoup de biso nanzela na bino. Boye na désordre. Beaucoup de présidents et parlementaires debout en place et tous les communicateurs et les combattants de l'UDPS. Je dis et puis je vous remercie.
IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Bana Fachi viva! Viva! Wampanga Keba. Oh, ils ont confiance, il y a chef de l'État. Soko yebi place na yote, rejoindre M23. Parce que tu yebi bien que Oliembongo ya nanga. Pour y qu'on neutraliser IDPS. Mais IDPS, c'est ça ya yote. IDPS, ils ont quand même pas Augustin Kabuya Tshingoma Tshilumba. Tozo yebisa yo, tozo kebisa yo, Wampanga Keba. Oh, mon appelle que IDPS, ils ont quand même malamu. Dans la confiance au BAPC pas mokonzi mboka. Ba noma est informateur. Oh to banda ko raisonner te na mitu na biso. C'est-à-dire parti aso kende malamu. Yo ovandi na yo, ovandi na Chango, ovandi na Lukunga, ovandi na Mwamba, ovandi na Funa, omeli bombe ozola mokozo lobake IDPS eza mal géré. Ozo mikosa, IDPS viva. Na yango biso ba président, ya ba parlementaire debout ya IDPS. Tozo to telemi. Na énergie nyonso pona kotelema batu nyonso bazoya na nzela ya ka mutu nyonso oyo azoya koloba mabe pona kabuya tokokutana na ye na nzela na ye. Je dis et je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Voilà.